pavujaza mwana mke kwa uluka vina ina ndenge na yati bobo mina kaida age do pavujaza mwana mke kwa uluka vina ina ndenge na yati bobo mina kaida age do pavujaza mwana mke kwa uluka vina ina ndenge na yati bobo mina kaida age. Méchant, balobi, bonjour, puis bon dimanche, nabino tout boza partout dans le monde, bozo landabiso sur le 3W, fimbu.news, balobi, site les plus suivis de la planète, bazui wapi, maramba bouefoka René Abiri, l'international, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, l'homme qui a été créé tout justement que pour des actualités, ya marambu tout au étali réalité à musique nakatsa Congo, nazolo bayango pe nazo redire encore très bien que non a René Abiri na discutarate na ba journaliste ya Makwanza. Veut dire que va te faire soigner chez Dr Hakim, aza disponible wana banduta ba marambe belé. OK na yo là je dis un très grand merci na bino tout bolinganga mingi partout dans le monde sur le 3W Fimbu na Fimbu. Un très grand merci à celui qu'on appelle Adel Djogo Bagou Danze. Merci aussi à celui encore qu'on appelle Kishinga Pembantunga Likayabu na Kanfufu, hein, le pire V Jimmy Bela au balobi 250 bouteilles de champagne. Donc oza l'homme le plus recherché na minutes en Afrique du Sud. Merci à Francine Bourol, hein, merci aussi à Papi Mokiki nan facilité balobi nan ba voix tité. Je reçois pour vous aujourd'hui Pavoldi Oazali Moko ya ba danseuse na quartier latin et avec elle mututo koyeba ko beta masolo tout étali actualité na bango ba danseuse au sein du groupe quartier latin. Là je salue automatiquement le V Quadraco Raman Songa Mbeli du Somundo qui ba beta raliko fité. Donc bambote no ebele. Bonjour Pavoldi. Bonjour toi ndabiso quoi donc bonjour. Bonne santé. Santé pepele donc pepele kandingo mwana ngola nzambi. Vraiment. Des gars, bazolando partout dans le monde, soko pesa moi quelques personnes, bambote ba salutation bazolando sur fimbu.news. Donc on a vu que venanga Joël qui moi qui est kazorlandanga avec 13 ans pour tout tour et gaga venanga mboka ni capo donc non c'est la venanga qui na fin du mois quoi donc bino tout ba Nadine Talo ba venanga tout Freddy Moko na kata ba Paris donc petit no ya Willy Mushini code ya mboka ba bio de danger mystique venanga donc merci à trop na on sala ya Willy Mushini code ya mboka. Ok, merci bien Pavoldi. Et ça, on a rumeur réseau Tambola, à la carte de la République démocratique du Congo, que Pavoldi Azali sous-soutien dans le quartier latin par rapport à acte au Salaki dans l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe au juste entre eux, le président, le Quadraco Raman, Kofi Olomide? Donc, Pavoldi dans le quartier latin, donc Pavoldi dans boula sa vie naé, à tracer chemin naé, Pavoldi dans le quartier latin, donc comme tout toi Hollanda, oui que Pavoldi dans le quartier latin, donc Azali sous-souté de désormais quoi, Pavoldi dans le quartier latin. Aux asus dans le quartier latin, qu'est-ce qui a fait que aux asus dans le quartier latin? Donc ils ont arrivé au Moko président nanga donc benga que na habité sur qui voyage ou concert ou donc tellement na kenda qui tenait na occupation na ko sala donc comment ko réagir tellement ma bé même na ba répétition ma tout dans yon 5 na longa quartier latin. Ouais. Mais balobi que non problème est grave entre yo na Cindy Leker beaucoup moi qui même tina niveau ya ba parquet balobi que au lieu biloko na sani dans au lieu biloko mutu veut dire qu'il y a créé le problème te ngana encore tu as un problème te non peut te soigner tu as un problème te parce que pour dire respect donc pour dire respect on doit okuta na chef na mtunyo so na Kofi Olomide donc pour dire respect donc na sona na syndité ni te lote mais yo comment ko la chambre na syndi au mona na voyage batio na chambre o te ngaka kawana Ozalaki mais éviter que va saboter ah ouais dans news ngate Pavoldi donc lokuta quoi Pavoldi. Ok, lelo Pavoldi oza soutenir na kati ya quartier latin nini oza ko sala to pende ni oza ko s'organiser étant artiste danseuse na kati ya quartier latin lelo oza soutenir.
Donc pavodile ndazo sa elo mona vi na Robinho Mundibu leader ya Pembe. Donc azo sa couper les calés na moi chamu boy bana vi na Robinho Mundibu. Donc so que salamika ba kin ba sentir poto partout Londres, Angola, Brazzaville, partout bon mon OK donc pavodile za capable sa elo mobwe et be taper Simba. Donc après ça donc il faut na bala. Il faut bala. Ouais, obligé. OK. To meka un peu kolobela no likambo moko sima mususu bat bolanda biso baba mikolo bana posa ba comprendre lo moko na quartier latin uzwaka chance koyemba te to nini to eza ba loenge kande salio vi ke sindia yembaka mbanda na ndenge batutu ba oloba ke no mbanda na ndenge yembaka yo po lingeka ko chila sindi le cœur libaya yo po koma koyemba vi ke boti que l'espace te nde yangwana pona ko do ba bengo compte à rendre yango ko sala na Robinho. Donc elo ezana bino de ba kisungu pe boa mitema mabe banani wana bino boa mitema mabe surtout boa mabe mitema mabe parce que nga sindi doza bambanda par rapport ya nini to wele linde tinani pour nga nazana oyanga parce que sindi to wele na nani parce que sindi zala oya nani tema mabe na bi marambo sindi te vie privée na yo mama na to kutana na musala pour ni boza mitema mabe boye surtout na batitre na bino boye to sali mission ndenge musubuke bokomi bikoma koma vraiment boza un peu mitema malade de pauvre za mwana mukie kwa luka vina na ndenge na yete bobomela ka danger donc e madame te ko ngana sindi to na rando te lokote tampa wana zan koroye musane dai ko yemba ngako bina parce que ndeyo décider OK o banda no pe koyemba wan na décider na kende ko banda koyemba te zaka ke non ça les loko moko kaka bat ba mona ki pauvre pas capable de koyemba si ozala ba don ba grâce na yo pe kati na yo za na ote ke na kina yemba na sa orchestre non yango te donc moi single gars bon donc non on dirait que non beta moi j'ai na mobo so simbi donc ba j'ai mo ba beta na ba kwa mo j'ai mundele j'ai ya na beta na moi j'ai mundele oui ke balola kadogo pe ba bandara boya ouais donc mtana dessiné na ye mtana maram na ye donc c'est ngai za wana tinga moi si fona bala donc il faut na bala donc après ça bo ya filmer pe libala nga donc c'est bon quoi libala na ouais ça veut dire que ba kala troté pas vous dire zo bala nzambe raza pour na biso nyonsa quoi donc moi ma pour na mtana c'est ba bala te bana problème wana fina bango hein. Mais pourquoi okeno kaka ko s'intéresser na Robinho Mundibu koyemba nae et pourtant ba artiste basé belé à laquelle automone allo ba fali poupa ou baza ba international tozomona ba Ferrego la Jésus de Nias tozomona ba vena biso we ranson pe bazali mais tout monde o s'intéresser car na Robinho ni sali kaka o s'intéresser na Robinho. Bon Robinho avait nanga to kocha trop tellement ba rep na kenda kai tout ma libanga pesa na moi générique na donc ve nanga vraiment to kocha to zara na e quand prendre Fabrice pe ve nanga pena ma TTV ya petit na e to binani pe na fete dingwe donc ve nanga quand on donc ve nanga donc bon tout ba ve nanga mais pour l'instant ils en ont beta non na ve nanga Robinho donc nous peut les bien. Ok, toi mec un peu reparler sur Makam au Italie habillement il y a ba danseuse na carte République démocratique du Congo na habité ceux qui yo moko personnellement au reprochera topé au reprochera na nini ndenge ba exposera beaucoup plus ba corps ya basi parce que biso na ba mindele toi ba tout ndenge morote bango bana ndenge na ba memela mais biso et pas na biso ba africain toi pe na ba logique na biso te memela ba maram mais par rapport à ndenge ba lati sarabino bino mo bo se sentaka exposé. Bon, on les a tenus en scène. Ce que oui, ce qu'on a parlé, donc c'est normal. Donc, au balade, on a banda qu'on a bandé bon, voilà, par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation, on top, tu n'as pas na bango avec aye na ngusuko yo na kati orchestre yo détruire comprendre ngas ko na mona mo boy donc na outil na éducation na ndaku na même na zalaka bona ska donc exactement ko poser danser on s'exposer moni musa na biso o bate belé bazwa ngona mo ba forme mo boy ya ba fille léger comprendre donc mno soko ya asakanya et tout comprendre ngas ko pavodile dans ngota musala na donc tellement la quartier la terre ba futa chaque fin du mois. Donc na mona musala ngai que na bimi na ndamuki na tongo na ki musala na bike fin du mois on doit salaire comprendre na zo ko pena musala pena lokola musala nyonso donc ninga na zo ko bina na musala
mais tellement na bi stop na stopper na ngande a esuki a ko na ndenge ya mabeti na ndenge bien pour ko film de venanga donc nazani na esprit ya mabete pas na esprit ya mabete quoi toko benga na petit na ye donc na petit na ye venanga comprendre donc bomo na mabete na mo ba sens pe bo lo ba trop te do pas vous dire ndo atiki na ye na tout oya robina oni na atiki na ye apemini na palais ça boulot na ye soki simbi pe ko simba mais no stopper kaka wana après donc il faut na bala mais boye ba nani de nani quoi. Merci bien Ebele ba danseuse veut dire que bazala ba makwanze Ebele bali kolongola bilamba te na palais donc mingi kolobeza te tango moni mutu azo sa banda carrière na ye donc c'est que ala ba potentialité pe na ba grâce na ye de veut dire que nga abiri veut dire que na lobeli na nga mutu mabete. Merci na Jolivette Tsamba la française de Bordeaux ba lobi mwasi ya makolo pembe na ndenga ko sarana te. Merci aussi à Louis Vendôme prêtre na Paris. Merci aussi à Del Jogo Nanou Basende Azolanda Biso. Batebele Bazomi Tuna. Pourquoi pas te OK peut ko rejoindre et Kirito pe groupe. Ya ba Sandra Lina na ba quiz de poulet. Yo pokota na kata likita na bino ba danseuse. Ba ancienne danseuse o ba silisa ba makambo wana tout ça. Il y a-t-il une très bonne relation entre yo te na ba quiz de poulet na ba Sandra Lina? Sandra Lina sœur na donc ba gros bisous sika Sandra Lina ba beauté ba binzambe ya beauté quoi couche de poulet masana ninga mabete quoi ni rankini ni doit pas voler dans la play na mututu asola bien ba danseuse tout ya Congo donc eza que tu na obeta du son bi par rapport ya éducation quoi donc ngana za na keneki donc ngana bi keneki eza musala ba bi ke yo oboko kende kuna oboke couche de poulet za la patronne na yo par rapport à ONG wana. Bon non, ils ont bon côté, ils ont que ils doivent apprendre nga ONG nini. ONG nini. Organisation na bino ba danseuse. Et ça là ma. Et boyo bien côté. On doit apprendre nga siko malheureusement quoi donc on a bien côté. Bon nga ils ont musana nga na sala esili donc on a bi stop na stopper des hours. Tant na stopper afin que l'homme soit ça na moi si il faut na bala tino beta c'était il faut na bala faut qu'on maravi na ngai. OK merci. Mbilinga ezali na ngo mais a okomi na o chanteuse. Tozata moi bakunga ya ki chanteuse na yo. Ba na poto bat ba confirmera batu ko beta na trace li ko lobate ke no kangi kini to to kangi mokili. Musicien na ebina ni nazolobelela. De moi a capella pour nous resala moi bien na batutu bazolanda biso peut-être héritier watana ba rosepelano abi ke note na beta ta featuring na pavola na beta talara ke sala moi bien donc na ngalo baraki non c'est lo mo na imbelo mo ya mère na ngambili ya bet pour nos arabe mon panzi wana sala ne pe mo ba maman donc mère na ngambili ya belle et là on a un robin qui peuvent non mon loko ko bitonte parce que so ça ngo bat ba fan de banda ko bon on enregistre en câble na ba téléphone et tout donc et comme bon pour Congo comme ka ki osele loko no ke ya you on zo comprendre on so bimé non c'est you donc non ça que le mot ya mère na ngambili ya belle mais moi flash était na ba nuance kaka ya lokuto zo kende ka improvisation ra. Mais pour ya mami la bat ba yo kango ba lemba la ndengo ça. Ya ba mo ya kaimbe chetemba quoi donc ba bi kaimbe chetemba donc avec moi ça donc ya boga quoi ya propre donc ana ba mbongo na ça donc nyo so bien mukile bi wa boya asali sumu nzamba opinion et quoi donc kaimbe mon amour au changer tema kaimbe yo bongwani mameni ningala salaki yo Temba kaembe ya il Mutanta wa katange Wa milele mingi na wetata wewe Shetemba kaembe ya il Zongelanga simbanga kaembe Maboko na esalaka elengi Ma bizu na yo dibo parfum Epesa kanga liboma Na musika koyokeza mabeo Na pemeni yoko yeba vérité Mon meme sango keba na yo Aza mabe Moto memeli sango intérêt na ye tope ya yo Keba na moto gentil eleka Mokola boma yo yeba Mais tuna sweza nani Na musika koyo keza
mabeo na pembeni yoko yeba verité mumimi sangu mangu keba na yo aza mabe danger. Merci. Non, c'est un nouveau bête maboko bisika nyostu bozali parce que ça fait plaisir énormément à Nano Basende. Merci aussi à Papa Chéri Lebin Adam Motopamba. Merci aussi à mon vieux Jimmy Belao. Merci à Carlos Kabasu. Merci à Igor Balou. Merci à Junior Bongongo Union Européenne. Tigana Mboulou Pazolanda Biso. Merci aussi à le Bill Gates Cardozo Mwamba Kena. Balobi tong américain ba kumisi ya bango biso peto kumisi ya biso le Bill Gates Cardozo Mwamba Kena et puis à honorable Zakari Baba Swe mbanga toujours na idéologie okoko betela biso mwa lisolo muke ba maele nini eloni yo ma otire na kati ya vie ozalaki nengwa danseuse comme leçon que noté nazalaki boye tamboli boye tout ça nini vraiment oyo tiré comme leçon o que non so lelo petit mon baé na quartier biso que non pavo veut dire que nga la commis danseuse oko conseiller net na nini. Donc, nos conseils petits wana soyez, non c'est que petit n'a fait bon tambola bien. Donc, on a vu Kolanda batouté. Au moni masano mon boye asombi bon mon boye moi que je peux biquer. On tient France à nous sommes que tu belonia son méditer. Au moni que net biso dos ala même si vous venez na répétition prêtez moi na personne mi sabino parce que mon na kaso atalinga babika qui pas faut dire okité. Comprendre baby qui pas voulu okité pour bablo quand il écoute kité. Donc il y a musala na ko été na psikeza musala zwango ka sérieux donc considérer ngo ozali futa. Mais mingi par rapport à la nouvelle ebimela rabi soit na Kinshasa wa kenon tango ke na kati orchestre mo besika yoza danseuse il faut banda vraiment na ko panzanteka et pas ya président oye o tambolo bon pas faut dire puis ba proposer ba marambo na te. Donc pas faut dire les nuninga boye n'habité parce que ebele bondima te ebele bondima. Donc au baye binga babeke pour de betel soit bien elle soit solo donc pas vous dire les ninga zaboui ma solo wana bobeta na bien ngote parce que nani komi na ngate quand prendre nani komi na ngate ke pas vous dire ça boye pour kota na mouvement ça non donc le balo kutate quoi faut le baka solo no komi na ngate de basenga côté on est lo na komi na ngate na komi la te mais makambo zo bozia banda koloba concernant ba danseuse que non soye recrutement faut leka donc yo contredire non yango te on est à lokuta na ebité so ba série o yazala so ndengeni mais ba série pas voulu ay quartier te ba 2008 sur le donc ils a monté na mon ati tika makila côté on a te non lokuta o makila na mo tikandini babi que non tika makila côté kuna après systématique non te ngana ko mina ngate ngana ko mina te ponga ni nzobe na ningelo apacité donc na vina ngata ba okanga suke sa passif na fongola ngata ba planter ngelo ngwe sanga pa soko ya mai na mutu don ngelo ngwe sala ka elengi donc ele ko elengi ninga lingaka quoi donc ele ko passe na linga ngote pour se passe mo funa kima na tika. Quand est-ce que Nzembo Bosala na Robino est disponible? Donc tu répéter dans la coulisse non bon maman na vina nga call sangana maele na yemba nan pono na yembite na Robino pas ko former pe mutu. Oui boyoka kino. Nanyala. Oh mundibu ye wana vina nga leader ya pembe Robino mundibu. Donc boyoka ki pa vodia yembi pona Robino. Robino pas ko ma pour former bato. Donc na lobi boyoka ki pa vodia yembi pona Robino mundibu. Donc net lobi na répéter na vina nga coulisse donc a call saka pa voya yemba ça me. Non bien pas vos disco hier Robino ala nanya former. Il faut Lukae. Faut Lukae tout na. Et pas le roi de la forêt qu'on a abetara vocal moro kenda. Mais lelo suko tala so. Lelo suko. Il pas comme formateur. Lelo tala so. A do Robino ma formateur. Lelo tala so. De batanga berité ou atana be formateur batanga pe so Robino. Na bi lelo tala so. Qui leader rango seke baby. Te on avait à petit naé donc ça il est au numéro ya bien donc avait azo yembi sa petit naé na ndenge ya bien ndenge ma bete boyo kala bino mte ma pasité quand on veut azo yembi la yembi sa petit naé na ndenge ya bien nzemba ka yembe chete mbaya wili musheni le musheni na couper de kali mana to banda ki makinu na makinu babi bo mona na simu ndenge ya kobina Patricia Patake bazawana ba soutenir
masana bango quoi bo sentir makino poto binité to bina mais balobi Robin nango banzembu na yo bimisa kaka ba générique chant et mbaraté attaché robeta na boîte rien kaka ba générique on peut soukara la bandal banjili donc bibwa kuna yo ka ngote dabwa mitema mabeseke wana yo mtolobi ngala za chroniqueur à musique na landela ka maramba musique tango na oloba ba mususu ba ibeti na ba trace mena kina we simba te o ndimelanga te na bien mutu a obeta te ya beti loko simbite make obeta na ngola vraiment boza ta ba bengisi na ngola producteur a futi mbongi tout a bengi orchestre ko bita na ngola tout za pe batute boza un peu mutema ma yo ba boza mutema ma be bobo mela bisuji Robino Mundibu ba félicitations non parce que ba générique kakande ezo convaincre batunde zo simba mais ça l'effort vraiment côté ba chanson vu kozana Pavodi veut dire que Pavodi ko fandi sata côté wana et au ça là énormément plaisir na batutu Pavodi bazo landao numéro de téléphone pour na batutu bana bezo contacter pour na ba dédicace hein et ça la rend moi bien. Donc mtoto ayebi Willy Moucheni to bandano na Willy Moucheni babi code mondial ve photo telemaka ya Willy Moucheni code mondial donc plus 243 89 63 23 006 plus ya Willy Moucheni 243 89 63 23 006 on a besoin Pavodi Lendo donc Pavodi Lendo star mais yana mutu mo bois quitter non. Ya Willy Etoka. Ya Willy Etoka bambota 3 bio pe danger mystique mais ya Willy Moucheni babi code mondial venant lela ti leo na lela kaka. Zakari baba baso babi lingala facile numéro 1 bakendege bakoyaka. Bandela ngona no. Zakari baba baso balobi lingala facile numéro 1 bakendege bakoyaka. Ouais balobi na fin du côte to retourna na quartier na yo to pe na district na yo au salaki nini honorable Zakari baba baso afandi celebino chaîne me dit que invité dimanche au soir na plateau na direct TV au kutanga pe na ozala on a partir à 10h honorable député wa sali ba marambe belé na district na ye kaka na district na été mais na ba commune mususu esiko kuta fanda raté donc minga rolobeza te mais ça la moi bien vu que na yambi artiste et danseuse batika la tala moi ba seben ya suka wana moi ba pas de danse on ça la moi bien ni venze mwete tuka boye kaka tai moi ale bina ka dansa ba boss kra to ka dansa ba boss kra do bina ka dansa ba boss kra do bota dansa ba boss kala te quoi donc ba modi le nazali sous na quartier la tente donc yeyo quoi mtu alinga pavo ba mota to bo benga pona ba conseil bo finga te poso bo fingi na komanda kwa bino na ko benga ba conseil pavo ke libre c'est tout non les la bino fort ba jo wana bien blonga bien quoi pavo dilendo yeyo quoi donc Joël qui moi qui ba bi venanga Joël qui moi ko benanga fin du mois non c'est la diembo kani ba binzambe na bango cap ba bi trésor poutou na zo qui déjà pele petit na yo kitoko na elenya Willy Moucheni kodi ya mboka Freddy moko na kata ba Paris coach bango tout ba bi Jean-Claude ba bi yo danger pasingindu mama Elisa ngindu mama nanga aboti Pavodi Lendo quoi ba bi Christelle Libabi na kata ba France na mobile na trésor d'oblo tout Pavodi Lendo tout kitoko on a boki dans bambota tuna mtutu alinga Pavodi Lendo pe alinga rabine wabi imana boza trop belle boza intervient na kebano petit na oyeyo quoi vina nga kebano bambote belé imana mazembe renaissance ba équipe tout pavo alila bino fort kitoko. Merci, je dis un très grand merci à Adèle Djogo Bagou Danzé, Adèle Djogo Nanou Basende, Francine Bourol, Jolivette et Tsamba, la française de Bordeaux, Balobi, Moutango Yeyo, Jolivette et Tsamba, Moutosenga Yeyo, veut dire que sera soutenir et ça là, plaisir, il y a trop. Venanga Jimmy Bella ou la force tranquille, Balobi Afrique du Sud tombé, Papi Mokiki, merci à Kishingam Pembantunga Likayabu, merci à Fidèle Bongo de Castor, Fidèle Bongo de Castor, na Paris.
Azali Azolanda biso. Merci aussi à Boss Hilaire Mutombo balobi muto a sombi ou ezali poison d'or, ça veut dire toison d'or mobimba wana et comme nengo ya vena biso Hilaire Mutombo, boss des boss, le patron, le patriarche de tous les boss, balobi l'homme aux yeux bleus, hein, le Bill Gates Cardozo Mambawan Kena. Donc je pense que Nasuki Nangawana solo là-bas solo la nayo veut dire que artiste Azali awa disponible tant oiseau évoluer malamu to soutenir à Keliboso. Donc là vraiment biri non soutenir en 100%. Merci quoi, maintenant ça soutenir, merci. Donc merci en plus. Hey ngavi nanga t'as vu que son nota oui monsieur n'habiter dans la vie nanga. Donc merci à trouver, merci vraiment, merci na oyo ça pour la pavoli, merci vraiment. OK, merci, restez toujours branchés, connectés sur le www.fimbonafimbo.news. À la prochaine numéro. Merci bien, bye.